la mabele. Loposo mwindo to bunde la mabele. Loposo mwindo to bunde la mabele. Loposo mwindo to bunde la mabele. Kelema to bunde la mabele. Kelema to bunde la ekolo. Kelema to bunde la mabele. Kelema to bunde la loposo. Baindo, 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 totelema, totelema, totelema. Et c'est un peu ça, sur le sur la bande qu'on a bien payé, on a besoin de penser. Belé n'angomwe qu'on a des missions éveillées conscience, émission éducative, émission que la mana likanissimo quoi qu'on l'accent moto moindo ye a uti wapi. Ye a komi wapi paye azali ko kende wapi mais ngo mokolo na mokolo to sala ka effort ko kende ko kunula ka bandeko nyoso bazana makanisi malamu na tina ete ko sosolisaka etuluku to bandeko na bango bayindo bazokali baku to pe chance ya kolanda ka biso na manaka na biso mboka Congo 1960 2020 60 ans indépendant ya Congo. Tous célébrer l'indépendance, peu manaka et religion africaine, baso célébrer mokolo oyo mama qui panvita, to pays ya qui panvita, azongsa ki molimo et pas ya tata mokeli to penzambe. Nena mokolo molelo to kana ki to ya mande kondomele botali na tina ete ko solola sur badati wana mibale ndenge nini bayindo sengeli ba ya belela kango ndeko ndomele botali botali biso. Mbote ndeko na ngai mopanzi sango ndeko tambi koka mbote pena bandeko yonso bajo ibongo libaku ya kolanda biso mokolo molelo. Ende kondomele botale e balani le 2 juillet bozo célébrer mokolo oyo mama ki yaki panvita songsa ki molimo pa ya nzambe mokolo batumba ki ndenge bolobaka pe balani na 60 ans ya lipanda ya Congo nini oyo sengeli ba téléspectateurs ba yeba kasi tina lelo bazo zanga kaka na koyeba malobo mboka ya bino matondo ndeko na ngai tambi lelo na ndako na bino ya mosala ngai na tambolaki na élément message ya Nesongianzi na Fumukusu Kiambu nzala mpanda na Ngola alobi na peuple congolais alobi na bandeko baindo banso omoni ba cause ya 1706 ya le 2 juillet tozeko kanisa lelo esali 314 ans uta bakomotumbaka ya Kimpavita po nini batumbaka ya Kimpavita po katolika boyaka message ya Kimpavita edzwa esika epai ya baindo 1960 ba assassiné lisusu Mbuta Lumumba si makaka ya indépendance po nini ba assassinaka lisusu Mbuta Lumumba po ya koboya idéologie ya Mbuta Lumumba eyoka na pe lisusu na peuple congolais oyo ya bundelaki bonsomi wana yonso cause banani ba kana sima ya bato wana église catholique lelo tomoni babimi pe lisusu po ya kopesa mibeko po ya koluka kotia lisusu essence na moto awa na République démocratique ya Congo ndene Nesongianzi na Fumukusu Kiambu nzala mpanda na Ngola lokola molakisi nzila molobeli ya baindo mokobi bongo misala ya 1921 badwi tango ya kosala moi point sur makambo yonso sur naino 60 ans yango ya indépendance et puis po nini te po na date ya 2 juillet oyo bakomotumbaka ya Kimpavita ndingisa na bino na tamboli na élément soko bandeko balandi pour message waneze ya peuple congolais na ba homme politique ba dirigeant na biso makambo ye Nesongianzi la balobaki et concerné ba indo ba susika baso bandeko na biso na regiso boza près bo balancer les biso biyano ya mokonzi ya bangonza Fumukusu Kiambu nzala pana na Ngola na maitali mboka Congo. Congo et Afrika eza konyokwama Mandela bebisi moyingi nde tolingi lelo tosolola na bino biteni nyonso bozali neleko bozali na ndingisa ya kosala makasi ya kokomisela bana ya Kisasa pe bana ya Congo pe Afrika longengo oyo tozosolola na bino na yango lelo longengo oyo eza na tina losambo oyo toza kolela nango mikolo oyo misato moto oyo batumbaki na yango ya Kimpavita neleko oyo moto wana ekenda kotumba mboka ya bamindele bomoi ya bamindele kozala ya bamindele nyonso ya bango moto wana etumbango moto wana epesa biso nguya po biso tozala pe bapelisi ya moto yango wana ekotumba bango ko pasi nyonso tozali na yango soki na bomoi na yo
opesaka yango na mokonzi moko ya bayindo eza mbeba munene. Soki nano longoli na motema no teke tozali konyokama mpona président Tshisekedi, toza konyokama mpona président Kabila, tozonyokama mpona président Muze, tozonyokama mpona président Mobutu, mpona président Kasavubu, ezali libunga. Lelo na kozala na bino na masolo na religion na politique na climat ya lelo po tokotika te masuwa etiole. Mundele aye awa na 1482, mais Diego Cao azalaki déjà catholique. Na groupe na ye bazalaki ba catholique. Tango azongi ake kozwa ba missionnaire na 1485. Ba missionnaire wana bazalaki bangunza te, bazalaki ba catholique. Baye awa pona bavandisa catholicisme. Et soki ba premier esclave bazali, ba premier esclave bazali, ba oyo batekamaki to bakangamaki parce que batekamaki te bakangi bango bake na Amérique bosimba boye na mutu na bino. Ba esclave wana bazalaki bandimi oyo bandimelaki catholique. Et catholique mutu a instauré système soki bakomi na Amérique babongola bango bakombo. Bakombo nyonso bautaki nango awa bazala na yango lisusu te mpona koeffacer trace ya bisika bauta pe kokata bango contact na Afrique na bango. Ba catholique le même catholique bayinisi Nzinganku kombo na ye ya Nzinganku oyo elakisi banso bozingama na botosi na bolingo ya bomoko ake kozwa kombo ya Joao Primero kombo oyo ayebeli tina te. Kokota ya ba prénom oyo eya koinfluencer bomoi ya bayindo mpona koloba ete non na yo kombo na yo tata Mukadi eza bandoki. Ndoki yango nani? Tata na yo na nengwa na yo babota bapesi yo kombo. Ndoki yango nani? Koko na yo aboti tata na yo. Oyo ozaleli makila ye wana bazoyebisa yo te kombo ya Mukadi, kombo ya Chilombo, kombo ya Mantsanga, kombo ya Matadi. Eza kindoki. Na tango wana ba catholique nde baza na pointe, baza liboso ba changer batu ba kombo. Babandi kosala ratissage ba catholique ya koeffacer boyindo, ya koforme ba kapita, ya koforme batu. Lelo soki ba catholique batumba ya kimpafita tembe tosangani boye te. Mbele ya kimpafita bilili boye mbele telemi te. Me musala oyo ya kimpafita telemi boye pe tozobetela masolo eza musala bamoko. Na ya kosala. Soki tokolobela ya vitankanga eza bamope. Tokolobela Mbuta Lumumba eza bamope. Partout na monde ba grand leader nyonso bakufa ezala ya mindele ezala ya bayembe. Même John Kennedy, ba catholique ba bomisa. Même Martin Luther King, ba catholique. Mais ça ne sika mon côté catholique asala effort ya kondima ke ye mobomisi ya ba leader wana nyos. Parce que za mayele alataka gant tango akendeke koboma bato makila ekangame na maboko te soki asisi koboma longo linga aefase trace.
ntango akende koyiba amibimisaka te atindaka bato bayibela ye kasi bite ya moyibi eyaka nde epai na ye. Il faut vous comprendre que mobomi ya yambo ya mokili oyo tozali oyo ke mokili oyo ekambemi na Satan wana eza église catholique. Aza na leçon ya kopesa yo te soki lelo oza na kati ya religion africaine pe oza moyindo oyo ozobundela boyindo na yo yeba malamu ete mabe batakaka yango na source et non côté azobimisela befe. Église catholique malheur ya bayindo partout esika leka na monde, même na Asie akende kosala kaka même musala yango na zosala tina lelo 314 ans, Église catholique, aye, po alinga pesa lisusu leso ya sika. De yango wana, tolingi to yanola bango, à travers message tozo pesa pe to remonter cours ya histoire likolo na bango, po toyoki cardinal na bango, alekaki mpona koloba ete aza kosenga divorce entre Cash na FCC. Vraiment mobomi libala oyo akoka koreconcilie bato te molimo tata mokili te molimo Satan. Voilà oyo ayebiki akokoka kobongola mitema ya bato te, même soki Cash baza bandoki, FCC eza bandoki, ye aza nzambe aza na nguya ya kobongola mitema na bango. Mais comment le bateno aboyi libala wana? Parce que soi-disant ya yebi mutu aganyaki na belection. Parce que soi-disant baye bazokamba baza ba grand voleur 18 ans basali eloko te bamiyibi bope bakoti mpona mabumu na bango ayebaki eleko te akanisaki akosala ndenge bazalaki kosalaka. Me bato oyo azobenga miyibi botala badiplome na bango nyonso bazwili yango na baekole mpe bainstitut ya nani siko nani aforme bango. Mais ezali moto alakisi bango moyibi wana. Même soki lelo bakozwa kamere batia ye liboso wana oh non tala nano premier exemple eza ye bakangi parce que a détourné bele. Mais botala ki tango azo samba lati chapelet. On a kolakisa ki azali bien formé par les catholiques et aza ye mon côté bango nyonso ba formé bango na ba catholiques, ce sont des pillards. Moni akoya kotelema lelo te pona lobaki non bobomi mboka depuis 60 tina lelo. Ce ne sont que des catholiques, na ba catholiques bazoboma mboka. Eza bato mosusu te nayebi te soki ambongo lobi akoki koleka na télévision abimisa groupe ya baministre ya malamu to ya badirigeant oyo ya forma epai ne ya malamu alekisila biso bango na télévision totala bajean oyo nga na forma ya malamu bacadre nga na forma ya malamu ntango bango badirigeaki mboka ezalaki malamu. Abalela biso ata na Kasavubu premier président tina lelo aza na bango nyonso oyo badirige Congo kobanda na première république tina lelo bazali basilisi na bauniversité catholique na bauniversité protestante. Lelo eza malamu ntango basangani catholique na protestant po balakisa na face du monde que tala les deux grands tueurs. Aujourd'hui, ce peuple congolais zobana lelo tango akala lelo mipepe na mayele ya tata mokeli esi ekiti na bana Kongo bandimi oyo bango bazolinga babimisa lobi na balabala eza kaka balingi basala opposition entre ba peuple oyo bango bapauvrir na badirigeant oyo bango baforme batutisa bango mitu
po badirija bakimisa bambongo baza na ngwawa bakende kotika na poto epa bamaître ya bakatolike bazali tokoprofite mpona koyebisa peuple congolais oyo azolanda biso na bilili oyo bobola oyo tozali na yango euti na bakatolike. Exemple typique, roi Léopold II na famille royale na bango ti lelo baza bakatolike. Na moko ya discours ya Léopold II alobi il faut qu'on maintenir bayino na pauvreté, il faut qu'on yinisa bango bozwi batikala bapauvre po baloba ere les pauvres car le royaume de cieux est à eux. Bible o bato bazotanga eza bakatolike. Lelo babimisi groupe moko ya bacanadien soi-disant ONG moko eke na CPI po bafunda président Kabila, président honoraire ya Congo, na soi-disant crime contre l'humanité. C'est bien pour basimbi dossier ya malamu elingo lakisa ke batu wana balingaka Congo mingi pe balingaka bakongole mingi. Mena kobanza soki balobeli crime contre l'humanité ya président Kabila natondo. Mais ceux qui ont vu des 60 tilelo, combien de crimes catholiques à ça? La guerre tribale, nous sommes au Burundi. Les alliés catholiques qui vont s'opposer. Mais les Cambodgiens, tout le monde. Le Congolais balinga ba Congolais mingi. Avant ya kobanda na président Kabila, il faut to banda na le crime côté outela. Congo poneza la Congo et outi na 1885. Alors, tout banda banquette, comme en 1885, tina lelo, combien de crimes, forme ya ba crime, oye salemi na Congo, combien de Congolais ba bomi bango, combien de bomengo ya ba Congolais, oye ba piller, combien de colons ba s'enrichir, si ma bomengo ya ba Congolais, na ba enrichissement illicite, tango neka ka balobelaka, combien de morts, totanga. Tu as fait quoi? Na Congo, on a tondimi bango ke bazali vraiment activiste ya droit de l'homme, pe bato balinga ka Congo. Le contraire, ezali balingi ba boma lisusu Congo parce que le kon a président Kabila tango azaki na pouvoir bakoka ki était et bazali ko banga ke mbala mususu lobi akoki kozonga ou bien akobanda ko cadre de konaye oyo aza na pouvoir po baloba ete oh non malamu bakabwana parce que ceux qui baza kaka makambo ekotambola te na ndenge ni soki bino boyebi ndenge ekotambolela mais président Tshisekedi aza chrétien siko bazobalukela ye mpo nani parce que bandeko na ngai na ina remonte bino cours ya histoire na réalité lelo mindele nde baza na programme président Tshisekedi aza mutu na bango te mais bazosala semblant ke mutu na bango po basala ye ndenge basalaki Kasavubu bango bamindele bazalaki na posa président Kasavubu te bazalaki na pion na bango Mobutu o bango balingaki kotia. Mais vu position oyo ezalaki na accession ya Congo na indépendance, président Kasavubu bazalaki collé na premier ministre na ye Mbuta Lumumba. Mbuta Lumumba un révolté protestant azalaki sous une tendance pendant religieuse te azalaki na poste indépendance. Kasavubu bien que catholique mwana na bango mais bayebaki ke aza na fimwa mbeli ya mino mibale mais aza na force te ya kokamba Congo na esprit ya dictature bango balingaki koimpose donc Kasavubu azali na force te na Congo
démarche na bango ezalaki ndenge nini. Démarche na bango esalemaki boye. Lokola bakongo oyo bazalaki majoritaire na Kinshasa, bazalaki koaspire esprit ya 1921 ya Mfumu Kimbangu. Bakongolais oyo bazalaki na Kinshasa, bangala, baluba, baswahili, babikolo mosusu, bakotaki na makanisi ya MNC, Mouvement National Congolais ya Mbuta Lumumba. Do bamonaki ke kotika bato wana mibale kozala na bomoko e kozala mpona bango impossible, parce que Mbuta Lumumba azoya na mopepe moko ya kokomisa indépendance ya solo. Yango basalaki boye. Nanu lokumu ya ONI basali makasi bakabola Mbuta Kasa na Mbuta Lumumba. Etango bakaboli Kasavu baza catholique, Mbuta Lumumba baza catholique te, bosimba ngo malamu. Et entourage ya Mbuta Kasa, majorité bango nyonso baza bana oyo formé par des catholiques. Papa Iléo bango nyonso na groupe na bango bazaki ba catholique oyo anti Mbuta Lumumba na makanisi ya communisme oyo sikoyo mindele batiaki en complicité toujours na catholique vivante. Évêque Malula tangwana na komi cardinal te. Et na kati église catholique nde sika campagne ya koloba te Mbuta Lumumba ezali communiste ezalaki kolekela. Epai ya bandimi oyo bayebaki te manaka ya mundele, oyo bayebaki te ke bolamu ekouta awa na Congo, bazokanisa bolamu ekouta na Lola na Poto, nde bazoki facilité ya kosakrifie Mbuta Lumumba. Donc basakrifie Mbuta Lumumba, il fallait qu'on isole Kasavubu na programme na bango po azala encore plus faible. Bakaboli na Bangala, Bakongo bakangi Abako lokola lisanga ya indépendance, baza na posa ya bolikango te na puna na ye, bakabwani na Bangala. Ok, bapusani balobi il faut kokabola bango na baluba, bakaboli bango na bakalongi litunga, babandi kokende kokabola bango na bakashamura, babandi kokabola bango. Dernière carte tikalaki Tshombe. Tshombe sima kosilisa sécession baye basangisi parce que na sauté bake bakaboli bango na bakizenga na PCA. Donc Abako atikalaki parti isolé, asangani ni na PCA ni na Puna ni na Konako ni na nini. Tango kaka ba écarté Tshombe na Konako baeboyebi histoire. Tshombe a commis premier ministre na 1964. Na 1964 a commis premier ministre, bayebaki ye bango, bayebaki pe Tshombe na molimo ne kuna na Katanga sentiment nationaliste ezalaki ya musiri. Tango aye na Kinshasa abelelaki Ndunda Lususu qui a na mémoire amatisi malette diplomatique likolo abelela mongongo makasi, soyons forts. Lokola tosangisi Katanga na gouvernement central, économie eye makasi. Nzoka bayebaki manaka ya mundele te, bayebisi Kasavubu soko kebite Tshombe oyo akolonga yo na ba élection zoya parce que aza makasi. Avant bakabola ye justement na Tshombe, bakaboli ye na ndeko na ye Vital ebocha kamere te Mwanda, bakaboli ye na Vital Mwanda. Tango bakaboli ye na Tshombe, Kasavubu atikali siko kuna pe Tshombe bakaboli ye na Kimba, nde bazwi Kimba ndeko ya Tshombe batie premier ministre. Ndenge basalaki na babirindwa na bangunza Karl Libongo.
schéma wana. Alors tant que Kasavubu a commis isolé, bayebaki ke basali sondage à terrain, ceux qui va écarter soulèvement ko salema te. Nde bazwaki pion na bango Mobutu bache. Mobutu tant a commis président de la République, à sa catholique. Mais quand on comme amoni ba réalité o ezalaki wana nde azongisi makanisi ya Mbuta Lumumba, voilà ici qu'a proclamé que Mbuta Lumumba héros national en 1966 et a téléméli ba belge. Bokotala na manaka ya Kasavubu na manaka ba politicien. Kasavubu premier président 5 ans de règne a tongi ata dispensaire T. Ata balabala te, sans projet. Mobutu, président de la République, tant qu'on a commis anti-catholique, a sali ba projet ebélé. Bogotanga ba inga ba parler du peuple, ba daipene, domaine agro-industriel présentiel de la CLE, a sali libino ba fikine, a sali libino ba échangeur alimentaire, ainsi de suite, de suite, de suite. Mais, kobanda na 80, l'air bakotisi na prima curia moko ya ba branche ya catholique siégeant na Vatican sima ko parachever ba programme na ye oyo ya avant tina 1900 presque 85 de 85 ti Mobutu accueilli à réaliser sous ce logo moko ti depuis que mizindisaki lisusu na kati ya catholicisme so bozuye de 90 soki bozali aboyebi ke non à part na yena dit ba programme ya utaki na ngolera zalaki anti-catholique oyo apusaki kosala ti bakotisaki na prima cour ya bake kosilisa soko yebi programme mo ke non na 90 Mobutu asalaki bwazongisaki bo soki ezali tele moloba ezaki parce que batu wana baza mpona baintere na bango. Alors na lelo biso tokosenga connaissant bien l'église catholique, malam, lelo, soki église catholique, alinga kita na terrain ndenga alinga kita, babimana bano bango babotaka na kintsweki. Mais toko senga na peuple, po bango, babimisa, batu na balabala, wana kutolobi tango akara, po lelo pe kosimba te. Eko simba te. Bako riske ba mono nanu bakana te. Nini? Parce que ba catholique na ba protestant baye baete batu nyonso bazo diriger Congo depuis 60 ti lelo za batu na bango o babimeli na bekole na bango. Batu wana bango nde ba former bango bongo. Même banditisme na Congo, même muyibi na Congo, même kindumba na Congo, ezali formé na ba catholique. Parce que ba film nyonso bo bandai kotala ko bana na film Charlot na Bourreau. Nyonso ezaki ba film ba sango bazalaki ko lakisa bino. Na kosi ngunza lusosi. Tina ba film western. Bato liboso ba projeta ki ba film awawa ezaki ba catholique. Ti ko benga ba jeune ko pesa bango ko kabela bango ba photo roman ba livre ya magie. Bova. Ba catholique na ba protestant ba basali yango. Endenga baza bongo même temps ba okipaka ba quartier. Bakabolaka tel secteur eza ba catholique ba protestant ba simba na te tel secteur eza ba protestant botala nenge batongeli me batu bazwaka part ya makasi eza ba catholique ba protestant bazwaka muke bakataka pena balabala boye soki kotali na Delvaux awa tozwa bongo ngambo ya likolo oyo eza malamu mingi eza ba catholique ngambo ya se ba protestant bongo na commune ya Ngiringiri soki bozwi ngambo epai boye nyonso eza presque ba catholique ba protestant bakeko bomba bango kota shaba okiti kuno kende na elengesa bakale bango catholique a reprendre
Matonge, en grande partie, récupéré par des catholiques. Hein? Partout. Donc, Bossali, Boeba, Bakangi. Bossali, Naselemba. Mais les protestants, ils ont même quel est qui t'a naissé? Parti à l'école, les catholiques. Hein? Élite, ils ont une élite intellectuelle, presque. Les catholiques. Et Bobo Sanate, qui est enseignement officiel. Hein? Au Babengi, école laïque. Les écoles, il y a des catholiques. Qui sont des laïcs? Les laïcs, ils sont des catholiques non missionnaires. Bango musala na bango. Baza na bango ba riche catholique. Basambela kana catholique. Mais bango baza ba évêque te, ba missionnaire te. Siko bango basalisa ki ba école pona bana oyo ba parents na bango baza ni ba catholique ni ba protestant. Mais programme o ba tchekuna. Ezali programme ya catholique. Première leçon religion. Mais si vous avez dit, le bana wana ba parents na bango basali ba non catholique. Si vous catholique, basali mayele ya kolobake, bana laïque basala ka mayele te. Pour ba dire que ba parents na bango basala ba teti. Bano ba kondima ma plus, bano bazotanga na école catholique. Même ndenge bazotonga ba ville, bazotonga ngo bongo. Lelo bokomona ndakisa Matadi eza ville ya catholique, Boma ville ya catholique. Mais ba protestant ba pesi bango mwandambo kimpese. Manzangungu ba catholique. Ba protestant ba boka bango na sima kola. Qui sentent presque catholique. Son abata ba protestant. Kazangulu lui la ba catholique, bazo kende la bongo. Et c'est bien boyebi makambo na nyuso. Et puis, comment est-ce que les protestants sont les amours propres? Les lois de la passe, le peuple congolais l'andang à travers les médias. Catholiques, les lois de la bino qui besoin de quoi. Na banda qui na Léopold D. Asa catholique na famille royale. Tous les colons oyobaya na Congo, ce sont des catholiques. Gilles Valenquer, Bango Nyos, Bamoerbek. Baza ba catholique bango nyos yango wana basali ba société awa oyo bino bozalaki ba ouvrier parce que awa formation ezali formation ouvrière. Il faut bozala plus ba ouvrier pour ba utiliser misuni na bino, ba utiliser énergie na bino. Et beaucoup mona formation ouvrière comme auxiliaire réparateur misala na bino ezakini ni bino. Ba menuisier. Ba ouvrier, ba menuisier, ba maçon, ba charpentier, ba carreleur, ba peintre, ba taulier, ba mécanicien, ba plombier, ba ferrailleur, ba gister, ba chaudronnier, ba scière. Baza ebele. Ce que c'est l'agriculture, bakobenga yo plus paysan que agriculteur, que éleveur. Attention à dire les important. Tous ces colons basali ba société bakofuta bino salaire muke. Ba ono so bosala na break-in, eza société ya ba belge. Patron na waza belge. Osala na Safricas, Osala na Simcolor, Osala na Eternit Congo, na Itex Africa, Osala na Covadis, Osala na FNM, Osala na Chani Metal. Ba société wana nyonso tina ba pen Covadis, nyonso ba société o bozala Osala, voire même Onatra, ezali société de transport dirigée par des Belges. Ville de Kinshasa. Monsieur Pétillon, Monsieur Torder, mais Bazaba catholique, na armée, n'en parlons pas. Même tous les généraux majoritaires, Bazaba catholique. Voilà. Ma ministre, ma catholique. Même une époque, na Bango, Jean Sens, catholique. Donc,
nyonso même yango armée na aumônerie na bango armée ezali armée catholique officier basambelaka na église catholique et bokomona ke bato nyonso bapesi bango molimo bakoki kofuta bato malamu te esprit égoïsme oyo bakoki kolakisa bango alors soki bacatholique bazalaki bato malamu pourquoi batika bato na bango bafuta bino population mabe au moment où bozosala na basociété na bango nayebi te soki Tex Afrique afuta bato malamu nayebi te Texa Flair wana Nogera ya bacatholique presque basociété nyonso donc bino na côté ya ouvrier alors nakobanza lelo eloko toza nango posa tango bofundi na CPI tosengi na justice congolaise parce que Congo bolobi eza pays de droit oui pays de droit biso tosengi pays de justice individu moko te akosamba mpona bacrime ya minene esalemi na kati ya mboka oyo combien de bato basali bacrime mpe bazokontinue kosala bacrime na mboka oyo bakodistraire biso te mpona babimisa motu moko oyo ye aza ennemi na bango lokola yaki mpavita parce que dira période oyo bango badirijaki batikali koyoka ye te na tendance na bango amatisi nkombo ya mfumuki mbangu ya yaki mpavita ya Mzee Kabila balobi tala identité na ye aboyi kokota na Rose Croix mpe na franc-maçon alors c'est un danger mpona Europe c'est pourquoi ntango nyonso bazobrandir mutu na ye balingi batia yango na mesa lokola ndenge batiaka ya Vita Nkanga botia yango déjà na motu parce que soki bakatholike bazalaki motema malamu babomi ya Vita Nkanga bakati kingo bake kosala nango messe bakatholike batumbi ya Mpavita bakatholike fête et pas bakatholike na liwa ya Mbuta Lumumba mutilé s'il vous plaît botalaka ndenge bamorcelé ye bamindele wana bazoboma ye wana baza bakatholike militaire catholique église wana beaucoup espérer eloko nini kuna alors lelo soki balobi CPI tosengi na justice congolaise tosenga enquête normale légale officielle mpona Congo depuis que Congo ezali Congo euta na association internationale ya bassin du Congo transformé na Congo ekomi AIC après comme état indépendant du Congo propriété privée ya Léopold crime nyonso esalemi wana kobanda na Léopold ye moko roi ya colonie yango ti na 1908 tango Congo bazoseda yango epa babelge tozona une époque léopoldienne asala nini na Congo nini bazwa bapriva biso nini biso lelo en tant que pays souverain 60 ans après l'indépendance Congo ezala lokola mwana muke azonguluma lisusu bamboko ya mike mike euti kozwa indépendance lelo na nsima lobi ezala likolo na biso alors de 1909 donc 8 pardon parce que Léopold a couché en 1909 de 1908 till 1960 la Belgique a des comptes à rendre au Congo donc Léopold d'abord roi na bango na ba complicité na ba complice na ye ya ba colon en dehors ya ba colon belge toza na ba colon britannique toza na ba colon américain toza na ba colon français colon allemand colon portugais colon espagnol colon hollandais suédois ainsi de suite oyo baye koexploiter Congo na intérêt na bango baza koappauvrir biso et batielaki biso mobeko tokotuna catholique pourquoi ou enseignaki biso aimer la pauvreté plus que la richesse au moment où boza koexploiter ba richesse na biso bozo même tokoki kotonga ta ndako te ya munene to ya malamu soko meki ba beti fimbu oki osali prison c'est pourquoi bomoni na bamboka système ya kotonga bandako ya banzete ezalaki imposé par des colonialistes bakoko na biso bazalaki na bacapacité ya kotonga ndako ya munene mokotongela yango wapi okotongela wapi soko meki babomi nde bomoni système kobanga etikala ti lelo ekoma ezaleli
ya kolalaka na bandako ya nzete motambola afrique mobimba baye na kinshasa na baville biso fo tolala na babikok bandako lokola ya matonge lokola ya yolo lokola bandako ya kansito oyo eza kauka lelo yo lelo oza na mbongo nokotonga ndako ya ndenge wana mais ezalaki ndako de luxe na congo il faut toyeba nani asala nini belgique toza na posa justice congolaise c'est bien batungalemi bacongolais botika makambo ya kobanga ya koloba est ce que président Fachi est ce que akosigné document ya banani ya bato ya CPI toza na problème na babelge banani basali crime na mboka oyo avant totia président Kabila parce que bango babindele balingi bongo biso tolobi non aza ya biso azala nanu wana tobandela likambo na place ebandaki sinon bakobanda koembrouiller biso oh non indépendance na bino ebebaki mpona mbuta lumumba azalaki pressé moto apressé bobomaki botiki moto ya malembe kasavo bosuka na ye wana bovandisi mobutu 32 ans après bosalaki na ye nini me banani babenganaki kaka bango bakatholike eboyebake le mal africain partout eza bato mosusu te eza bacatholique c'est pourquoi biso religion africaine tozoyanola catholique ndenge bozoyoka ngai ya tozoyanola catholique awa yo olobi ke badirigant oyo bazodirige badirigaka mpona mabumu na bango biso totuni yo question leka na télévision cardinal ya bacatholique loba nani aforma bato wana lakisa biso bango soki eza biso lobake non fo mokusu yo moto forma bato wana ou bien baza formé na religion kimbangiste to na religion africaine mais soki eza yo me ndimake yo moto formaka bacriminel wana ye nde commanditaire ya bacriminel wana katholike nyo kosamba tokobenga bino boya kosamba bakatholike donc bato wana baza formé pa bakatholike lelo bakataki bato maboko bino bato botournaka filme ya longange ya bakanja bato baforma yango batourna filme wana eza bakatholike e kuna emonani ke na bikoro bato bazali koboma mpe konyokola bato ezalaki banani bakatholike problème ya caoutchouc ezalaki banani bakatholike donc catholique kosala erreur wana te lelo ya kokosa okanisi bato bakokosama lisusu bato bakokosama te si eyebani ke badirigant nyonso bazodirige eza bino bakatholike soki olobi tricherie ya baélection me nayebi te soki biso na religion africaine tosi todirige baélection abe malumal catholique ngoi mulunda protestant asilisa na faculté protestante oyo eza na 24 ans bokende kotuna Corneille nanga aza ya bino ya biso te siko soki baélection ebimaka mabe banani babimisisaka ngo mabe me bato na bino omoni ke boza même pas na qualité bodirige lisusu bino bakatholike boforme pe te yango wana kosenga na président de la république eza occasion ya bien lokola mboka epemi révision ya système éducatif parce que kotikelaka bato wana baformaka tala sorte ya bato bango baformaka opesi bango confiance bayibaka bakende kotinda mbongo na poto formé par des catholiques il faut enrichir toujours les autres inde lelo soki ekomi na makasi oyo eza nango nazoyebisa bino mbongo ya Congo badirigant congolais bato baenrichir baindien Liban soki aza na force lelo c'est toujours badirigant congolais ya époque ya Mobutu bato baenrichir bato wana donc Congo elingi koloba nini bato bazalaka mitu mosala na bango o wana basigné bacontrat baindien baye kosala bacomptoir ya diamant awa balibanais barabe baye kosala bacomptoir ya badiamant awa eza grave bino bozo moisir na misère bato wana bazosomba bakara ya diamant bakende yango bakomi bagrand fournisseur ya diamant eza même na nini na comptoir moko
na Dubaï bakomi Congo pays de diamant kombo ya comptoir wana et na époque ya Mobutu boza koyeba na Sénégal comptoir moko ezalaki kuna kombo na yango Congo Zoba. Oui, parce que bawara bazokende balati basinga na bango na biloko awa balobi eza kisi nzoka balekaka na diamant bo et bamindele na Angola bazobima na badiamant batiango na bapine bapompe bapine wana bafungoli chambre à air bacharge diamant lere bazoleka boye na nzela contrôle ezate et bamindele yango banani bacatholique. Ça vient un peu à Bomi Angola 25 ans azalaki nani catholique. Donc majorité eza bacatholique na bacatholique. Donc catholique andima ke yende mtazo former batu wana akosa peuple congolais te. Akosa peuple congolais te. Léopold de Oyo anyokoli biso aza catholique. Il fallait ko samba na lelo. Justice congolaise, il faut ko funda batu wana nyonso. Parce que bakanisa ki ke occasion sila ki na 4e président donc bango moko baza ko tukuta place yango tozongi na yango. Na CPI crime contre l'humanité zakaka mutu mundu mukasala ka crime contre l'humanité te bongo ba belge basali awa ba décimer biso na époque ya vente d'esclaves plus de 3000 par jour o bazoteka totangate 37 000 familles en déportation et ça crime mutu nakati ya mboka na ye alobate lelo bozoloba état de droit même pour mukimbanga telemaki na compte ya état de droit pona koloba ke no bomengo na biso ezala ya biso asamba sans avocat et batu asambisa ye ba catholique jusque quand catholique ko continuer ko sakana na mitu ya peuple congolais. Alors biso pe na religion africaine soki eza na lolenge wana toko funda pe bino mais le kola mboka eza na justice nango tosengi justice ya mboka tosengi justice ya mboka Congo. Crime ya Congo les ont risqué continuer parce que soko baby civil ya muto formé ye soulard eza crime contre l'humanité et batu basali babar na ba société ya masanga ba brasserie presque eza ba catholique ba helléniste batu basali makambo ya musique awa eza ba catholique papa ngoma de mikriyu bokendo ta l'église aza ko samba père Bifalo Yanke Momeli Bangi catholique a formé ba mangwaou ba bozi a formé ba danga tozala kikani minzoto wela we et ça là ta bouton ou bien batu babinaka tata wana catholique et bobenga ndeko na biso ngadiadia bobenga batu nyonso bayekona bayisa bino ke père Bifalo yokana Bifalo azo formé ba jeune na nini na noir ye moko grand noiler catholique basango l'état na biso azo mona ndenge minzoto wela binisaka batu mais amoni te ke ba jeune na ye bakangi bango batindiki bango plus na mabina ke na misala. Alors batu nyonso catholique a forma o nyonso catholique a forma na école na ye na tuni peuple congolais nana yebo sala tatonga akatonga bato catholique a formé pona kolakisa bino ke eza école ya mabe. Donc programme na bango ezali ya ko diminuer bino. C'est pourquoi lokola bamoni elan oyo Congo azoya nango programme o bazoya nango bamoni ke Congo azokoma na position ya ko se détacher pa na bango lokola bazwi concurrent Chine et que bazwi bakeno bassin ya Congo parce que na wana otela bino ngo sete bassin ya Congo bokanisaka te ke ezali na Équateur bassin ya Congo na forme nango ya liboso ezozwa Gabon, Congo Brazzaville, Centrafrique, Tchad, ezwi une partie ya Uganda, ezwi Rwanda, Burundi, Tanzanie, Zambie na Angola mobimba
kotisa siko motema nango RDC enclave de Kabila nyonso wana nde ezoforme bassin ya Congo. C'est pourquoi bomoni même bao bozomona baza misu boye baoccupé siko presque Afrique centrale ezaka ya Congo te. Alors bamindele na bapays frontalier ndenge tozali awa lelo tozali Congo ennemi même ya bavoisin na ye. Mais faut tosala makasi pour réconciliation ezana bandeko na biso parce que tout ça est un système politique pour nini soki balingi ba déstabiliser pouvoir oyo eza na Congo bazala na facilité ya kosala yango. Donc tozako loba même na président de la République lelo ba tendance oyo mayele mabe bazoya nango que baluka lisusu basala ndenge basalaki na 60 baluka isolement ya chef de l'État oyo aza en place biso to dénoncer yango déjà mpona koloba ete tozali pour mariage ya FCC cash bobakisa na lamuka il faut kota na libala wana po Congo eza ya biso ntango tokoluka bolamu ya Congo bokoloba te bino bozobebisa po ata bino bokoti Mobutu awalakaki 5 ans akosekwisa Congo. Mobutu ntango akendaki na titre dictateur pilleur apilla mboka, il a tué, il a volé. Hein? Kasavubu yekuti bapesaka ekombo bilemba kaka. Moni Mzee Kabila dictateur. Donc bazokendela kaka na bongo bongo. Soki mutaza ya bango te bakoluka baboma. Alors tolingi sikoyo biso na CPI gouvernement congolais ekendeko ko représenter Congo. Toza na corps des avocats na Congo pour défendre Congo. Président Kabila, président honoraire ya Congo, azali congolais. Président Tshisekedi, oyo aza en place. Soki na famille na libota boza basoso. Soki bomoni balambi soso. Ndekono soso koseka yete. Oye baka mokolo bokilo akoya. Oyo si babomaki si akendeki. Ekozala tour ya nani? Quel que soit soso oboteli mutu 145 maki. Yebaka bachako na programme. Mokolo bakomona kaka période no ya kobota maki ozobota susu te bako comprendre yote ke ba maki sili na libumu. Baolo baka boatiki na yo asia sili kobota nuni bole kiseye na nzungu. Nebite soki bakolo bakeno yo lokolo boti mingi oboteli biso basoso ebele to tindiki okende no na balabala kende kosala vie na yo balia yo te. Jamais. Bakobombo pe quelque part teke zala wana po okufela loka wana ke baboma yo na mutu te. Jamais nzungu. Donc aux la président ya Congo bo cédé bo konze pas ba Belge te. 60 ans après toza ba adulte. Moi si à côté na ménopause a robota lisusu te donc omoni bakoko. Netinga sina leki 60 ans. Donc bien sûr naza ya Congo. Mais bato to botama na bango na série 60 na tuna ki pe oya basi balobi ici bakota na ménopause. Et presque biso nyos to mona bakoko. Mwezo la kisa qu'est-ce que total na Congo e moni bakoko. Banda kuna bamboka eza nanu ya banzete. C'est que éducation ba belge so continue na mboka. Eza crime déviation à makanisi ya mutu. Mutu azwa kaka mbongo jena zimbongo makanisi na masanga. Alors na koliki ya na lelo biso na mokolo tozo kundola ya Kimpavita ndeto sengi na l'état congolais. Muta Lumumba babomaye na ba catholique. Bozo kaka bactère o bazala botale pa ye bango basambelaka. Ce qui ezalaki moko ya membre ya religion africaine mbele bo signer ordonnance kala ke religion ne ko fonctionner na Congo te.
me bakatolike basala ndenge motema na bango elengi mpo na nini mpo eza eglize ya bamindele eyaka awa. Est-ce que Congo ekokontinue kozala Congo ya bamindele? Ekolikia ti yango wana biso religion africaine tobeleli milimo bakoko nde tobengi bajene bomoni mopepe oyo bozomona na poto ekokata te ndenge ezosala mwa akalemi wana eza ngonga ya koprofite awa na Congo. Alors lokola bango moko babimisi makambo ya kosambisa, alors bato ya liboso bakosamba eza badirigant belge bango basamba soki bango basilisi tobandi nanu kutu na Léopold II na bakolo na ye soki basilisi toye na badirigant belge badirigant belge basilisi nde toye na badirigant congolais ya première ère tina deuxième république bongo soki tokoenchaîner partout. Sinon te bokobanda koboma kaka ndenge babandaki koboma ko utiliser bino bo ekartaka bato na bino bango bakontinuaka kozala likolo na bino e soki dirigeant aza vale na bango nde babate soki aza ya bango te ya koekarte eza pasi tokokontinue na bomoi oyo ti wapi. Alors 2 juillet ya lelo 2 juillet tosengi lisusu na évêque catholique na baprotestant tobandi na kotuna motuna bongo totie bosenga motuna na biso eza boye soki bakatolike baya awa te est-ce que yaki mpavite alingaki azika na moto yaka koyanola bosenga sikoyo ezali yaka boleka na télévision boyebisa biso Laurent Delic na Bernard de Galon bazalaki baprêtre ya religion nini boya kolakisa biso lingomba oyo bango bazalaki kosambela soki eza lingomba na bino bakatoliki te eza pasi oza congolais moyindo oyo azonyokwa meza peuple oyo ozaleli ndeko moyindo bandimi oyo bino bozokamba metango bino bozoloba teno badirigant baza na baintere mabumu na bango bongo bino bozosala eza contraire te botala nano état social ya bandimi na bino état social ya bandimi ezopesa bino ata pasi te bolingi bokosa bango basan prendre na badirigant au moment où bino bato boforme badirigant wana bazala bongo envers population na bango bakendeke koenrichir bamboka misusu au lieu ya mboka na bango. Nga nakanisaki ke bolingaki boloba bano meme bino boformaki na architecture bazoluka pe misala me mbongo ezobima mpo bapaya baya kotonga baka militaire. Nini ezangi na mboko mabaya to eloko nini ebela mbongo ekena bapaya entretemps bano bozo formal basa capable ya kosala biloko wana nyonso mais ya koinventer te parce que bino bopimela bango invention bayebi kokoma ke mela aspirine me bayebi osala aspirine former une école na bino yebi soko tuna école africaine tokosala ta kasaki ndongo kendo meresi biso mala bandeko ya église catholique nde tozo répondre lelo le 2 juillet ndenge bokendeki kosala fête ya mutu ya Vitankanga na cathédrale ya Nazareth na Luanda ndenge bosalaki fête na cathédrale ya l'Air Dame tina bakisantu kuna pona Mutalumumba
ndenge bosalaki fete na Viera na Angola ya lelo tango wana mbanza Kongo ya kala. Na Laurent Delic, na Bernard de Galon, le DG to répondre bino ke ya solo boko continuer ko luka mitu ya bayini ne bo pika ko boko risque te sans quoi ya kwa longa nge mosuni moni. Alors bandimi oyo bino bo sakanela ki lobby pe bozo kanisa ke boko continuer ko sakanela bango bo bosa na teke to sito komi na tango ya kolamuka bayebi ke soki Kasavu basala église asala ata dispensaire te ya yambo nanu azalaki mondimi pa na bino bato basala na ye bino bato boforma bango yango basala eloko te na moko bato ya Mobutu soki basala eloko te tokende kotuna badiplome na bango eza formation bazwa epai na bino na baprotestant bino mibale bato banyokoli meme musée po asala penza te oyo akanaki kosala eza kaka bato bino boforme bato ya 18 ans oyo bozolobela lelo eza kaka bato bino boforme bazalaki autour ya président Kabila lelo mpe autour ya président Tshisekedi Tshilombo kaka bato bino boforme soki lokuta boya koloba boleka na télévision boloba ke bato wana basilisa na bekole na ekole na bino te bongo biso tosengi bango bato yango mpe bango moko baya na biso badiplome oyo eza non catholique non protestant oloba ke non ngai natanga soit na école africaine to natangaki na école alors soki mboka lelo 60 ans peuple azolela $100 eza eloko elangusa ye. Alors formation chrétienne eza liwa eza liwa fo yokaka soni mpo oleka na télévision olobake bato wana babebisi mpo baza baélève na yo moni eza lokola entraîneur ya équipe to professeur otelemi oh non tous mes élèves kuti ozoloba te tous mes élèves tous mes joueurs ozobono bajoueur oyo baza bafooter oyo aklasaki bango na ceux qui basent footer, c'est que vous entraînez oh non, ces élèves ce ne sont que des bourriques et des bourriques. Mais formés par qui ces bourriques là? Mais ça y est. Donc il y a bien que Batuno so babe bisaka maître na bango ezayo catholique. Oyo ba mususu bozaleli wana bokomeli ba cardinal. Donc na yo moko formé kaka na même esprit tala makambo zo sala bandeko na yo. Moni yango ne sika oyo loba na bango ke boza bana ya famille moko. Soki 18 ans ezalaki na banormali parce que epai mosusu babendi epai mosusu babendi mais oyo bino bozotia wana eza moto te mpona mpo lobono boyebi nani aganaki baélection donc bozolinga kaka conflit ya 60 ezonga conflit ya 60 donc bozolinga parce que boza na bapion na bino bobombi quelque part bato alamuka bazala anti-FCC, anti-cash anti nayebi te na bino bapaster banani bato nyonso bosambelaka oyo enemi ya oyo 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 soki monguna ye kobundisa bino bokolonga nini bokoki kosala mais eza lokola bozokende na bwatu balobi biso nyonso toluka nkai mpo tokóma noki bino bato afile mpe bobwaka file ote dai yoza munoko tro oyo zo sakana na ngai oyo lingo pesa nga commandement bon bino nyonso botiki bankai mutako akobeta lisusu mai azate boko suka wapi na bwato udinda koma boza na tête ya mboka batia bino na conflit bobimi lokola les deux gangsters lokola na film western bamusu babimi ngambo oyo biso bamive John biso ba cowboy bamususu babimi
na ngambo oyo o ngai moko mika faire ndenge naza bongai dirango eza bino na bino bakabolaka kisasa bongo bakulutu boleka na batelevizio boteya baleki quartier Canada na quartier États-Unis na Bois Rouge mofe wana eza kaka bato bameli babangi batali bafilme bamindele mbala moko babimi kotoyo biso bana ya Bois Rouge biso bana ya boye ali bobimi nte bobundaka ndenge bomoni lelo bakulu na etondi bafilme kaka siko bomemi kuluna na politique donc ozomona pena bapoliticien mboka bazoloba mutabangisa moninga te mais c'est le quoi na kati ya ndako na banoko na batata leki na batata mwasi na mama na tata na bana bango nyonso bakomi mutabangisa moninga te mutabangisa sikoyo ata kutu bafurumi baza banyama mais soki ozotala bango moni ke baza quand même na mokonzi azokamba bango meme banzoi nyama batu te église catholique oza danger munene bino na ndeko no protestant na bana na bino elobi mfumuki mbangu na monoko ya nesoni ya nzila elongo na bangunza banso yango wana nazobenga bangunza ya tendance nyonso bayemba loyembo mfumuki mbangu anganani basolele una yalenza yayi ngunza una yalenza chango na mutu pona nini parce que chango na mutu pona ngonga oyo toza na obligation ya kobatela bokonzi ya Congo pe kobikisa Congo na tango tozokota na centenaire ya mfumuki mbangu oyo mindele bayebi na sengi pe na bandeko na biso ya église kimbangiste tango yango boza na kanini na bandi kan oyo tokozala ezali kan ya union et non na kan oyo bino bolingi bobanda wana tozoyoka bino ke centenaire ya mfumuki mbangu eza ya bino centenaire ya mfumuki mbangu eza ya bayindo eza ya groupe moko te bokovanda boye bobeti mbonda bobeti fanfare te eza likambo moyindo na mokili ayeba ete ntango na ye ekoki mobikisi na ye ayaki 100 ans ekoki 90 ans na 2011 alors lelo 10 ans ya transition et après 2021 logique normale moto mundu na position na ye ya bosomi yango wana bandeko ya église kimbangiste toute tendance confondue mokoto centre kamba wana eza ya batu moko te eza ya bayindo po mfumuki mbangu atelemaki na nkamba ya bayindo bozofrene nkamba etongama te mpo botyango neti ya groupe moko bolibere nkamba kote bokendeke komitika botala kaka bopesa kandida azala mutu ya baélection wana azala mutu ya seni soki kandida na bino bandeko ya église kimbangiste soki akondima makuna nayebi te esika part de lio azala lio manzengeli nayebi te bokendeke komitwika na kote ya bino te bolongola mukanda wana boya epa na bino awa na boyindo tosala bomoko bato ya bampevi alongo molimo oyo esalaka na deuxième programme boya tosala bomoko ya bangunza ya tendance nyonso tala tata ndengwa bakambi manaka na biso ya yambo ezalaki yango oyo mpona koyanola na makambo ya bakatolike mpe mpona koyebisa bino toza na ntango ya etumba lisusu makasi mpo katolike alingi asala makambo na ye oyo asalaki na 60 tokopesela ye yango nzela te ye akoutilize bamoyen na ye nyonso
ingeta biso tokoutilize bamoyen spirituel na biso nyonso makila ya bakoko na biso na mokolo ya lelo toza kosenga makila yaki mpavita nzoto yaki mpavita oyo batumbaka makila ya vita nkanga milimo ya bakoko na biso nyonso baboma moto bango batindaki bayindo bapelisa mpo na etumba yaki mpavita lelo moto wana ezopelisama na religion africaine ekende kotumba mikili ya poto na bomoi ya bamindele wana toannonce ke moto wana ekopela lisusu kuna tosengi na bandeko na biso bayindo oyo bosambelaka na église catholique ingeta église eza lisanga kasi oyo akela yo eza église te oyo akela yo nzambe Rome eza mabele lokola mabele nyonso ezalaka na Europe Rome na Italie Vatican eza na kati ya Rome eza makambo ya bamindele yo oza moyindo oza na sante ya malamu mpe motu ya malamu ya mayele soki omitiki ozala moyindo soki omitiki ozala moyindo alors na eleko oyo ya le 2 juillet message oyo toye nango ata osambelaka na catholique oza moyindo epa baprotestant oza moyindo ozali peuple na cité oza moyindo osalaka na compagnie oza moyindo osalaka na gouvernement oza moyindo na bongo bino badirigant nyonso ezala ya politique ezala ya religion ezala ya misala tozonga na bino na 60 Jean V alobaki avant l'indépendance égale après l'indépendance bolobi na eloko wana nini badirigeant politique depuis 60 ti lelo bozosala mpo na intérêt ya peuple to mayebotangaka vimbisa nanu libumu na yo epuis lula poto kende kobomba mbongo na poto combien de comptes ya badirigeant européen ezali na babanke oyo bino bozokontrole combien de meilleurs salariés na Congo na bino bozaleli dirigeant depuis époque coloniale lelo te depuis époque coloniale tina lelo bafamille oyo batongi chemin de fer Matadi Kinshasa bandeko na bango batika babénéficier combien babénéficiaka combien ti lelo bayebani kutu les anciens ouvriers travailleurs ya Otraco boyebi bango mais baarchive ezali bofuye oyo no toza na mbongo ya kopesa bango te me mbongo eza na Belgique bazalaki sous l'exploitation belge donc mbongo eza tous les anciens travailleurs ya basociété dirigée par des colons européens bazalaki exploité très mal payé bazalaki kozwa rente de survie justice congolaise syndicat ya batravailleur ya Congo ya lelo bozali wapi mpona koremonte cours ya histoire olie botala travailleur ya lelo bozobosanaka ezali continuité ya œuvre coloniale Congo colonial yango ezokanisa euti kosepela 60 ans il faut bo regretter bokoki kosepela 60 ans te il faut to regretter yango mai na miso 60 ans Congo eza nanu Congo ya babikok Congo ya bapauvre ya bamalheureux Congo ya basoulard Congo ya badanseur Congo ya baorchestre Congo ya baprière tango nini bokoyekola kosala tonga buton tango nini bokoyekola kosala mituka na baavion tango nini bokoyekola kosala bilamba tango nini bokoyekola kosala bafusée tango nini bokoyekola kosala baarme nucléaire
kaka mikolo nyonso bozalaka bapere bokokende lola bokokende lola awa ntango corona esekue Vatican esekue Italie esekue Europe tayebi te ntango nano pape représentant ya Pierre oyo azali mpenza sur cette pierre que je bâtirai mon église akimi aboyi korejoindre Jésus na royaume des cieux sikoyo yo oza kutu nanu ata abe te mpo noleka na baita mpo ngai frère abe évêque ti okende koma cardinal ti okende koma pape oza nanu mosika ye moko nanu mutu mais yo ifalo bikimela libelo oyebake no espoir akomata eza te soki ezalaki ye mbela alobaki kolo ya kozwa nonga na mata mbela kaka kovandela nanu kuna soki esili na se obie bazaki basambela kaka ke bokata me mokolo bazwaki ekeko ya mari mpo batambola na yango na Italie mokolo wana 1200 mort zonga na archive. Alors wapi puissance ya mari ezali liwa bandeko na ngai tozwa mayele parce que ti corona ezosala mosala wana biso awa tozwa na précaution papa kimi liwa Italie est confinée tina ezali et biso na Congo na période oyo tokosala nini pour se préparer en conséquence parce que 60 ans après bamboka misusu ezo revendiquer ba droit na bango puis bazo prouver ba force na bango sauf que Afrique ezo tika la vallée d'impérialiste. Donc tolobeli manœuvre diabolique ya catholique pour na kokabola lisusu ba dirigeant lelo ndenge basalaki na 60. Donc yango wana tolobi que pouvoir en place ils ont mérité soutien de la population. Nzala oyo toza nango lelo na pasi ezali bacatholique bato baza na base baleka na télévision mpo baprouve biso biloko wana. Alors nakosenga na bandeko bozolanda biso tosengi na bayebo kokende kolekisa bilili botyela biso masolo ya 2007 ntango mindele bayaki kosenga pardon awa ebotala soki ezalaki bato ya religion africaine bato basengaki pardon to eza mindele epuis mindele yango ya lingomba nini bango moko balobi bazalaki bacatholique belge germanique ainsi de suite mpe baprotestant. Donc lelo ekokamusa te soki tomoni ke baprotestant na bacatholique bosangani bozolakisa ndenge bobebiselaka. Alors boyoka sikoyo na minoko ya bato wana ndenge bazoloba ke nous avons mutilé, tué vos ancêtres, décapité vos ancêtres. C'était au nom de la soi-disant chrétienté que l'Afrique a été esclavagisée, pillée, colonisée. Donc nous représentons la Flandre et la Wallonie. Nous nous rendons compte que nous avons une grande responsabilité vers la DRC, mais aussi envers le Rwanda et le Burundi. Nous reconnaissons et regrettons profondément que durant la période de la colonisation, beaucoup d'injustices ont été commises par les autorités belges et par le peuple belge, et que beaucoup de souffrances ont été imposées au peuple congolais. L'occupation injuste et la soumission de groupes de populations autochtones, le travail forcé
et la violence terrible qui l'accompagnait, les millions de morts, les innombrables atrocités, le pillage des richesses du sol, les nuisances aux économies locales, les humiliations et le mépris, l'instauration de divisions entre les tribus et groupes ethniques et beaucoup d'autres méfaits ont dû être ressentis comme profondément blessants par la population congolaise. Ces méfaits doivent en fait être considérés comme des péchés nationaux et sont une souillure honteuse pour notre pays qui se proclamait chrétien et civilisé. Mais en tant que Belges, et par conséquent solidaires, nous voulons également reconnaître et confesser que la cupidité et la soif de domination de l'impérialisme étaient les motivations de bon nombre de nos concitoyens. Tout ceci fait que la Belgique a une dette historique immense vis-à-vis du peuple congolais. C'est au nom de la soi-disant civilisation que ces actes barbares ont été commis. Et au nom de la soi-disant chrétienté, des choses ont été dites et faites qui sont contraires à l'esprit du Seigneur. C'est au nom de la soi-disant civilisation que ces actes barbares ont été commis. Et au nom de la soi-disant chrétienté, des choses ont été dites et faites qui sont contraires à l'esprit du Seigneur. C'est au nom de la soi-disant civilisation que ces actes barbares ont été commis. Et au nom de la soi-disant chrétienté, des choses ont été dites et faites qui sont contraires à l'esprit du Seigneur. Au nom de la soi-disant chrétienne. Et ce sont des catholiques. Oyo bino ba évêque congolais dans l'église catholique et protestante, vous allez lire continuateur d'œuvre. Mais le peuple congolais, ouais, peut beaucoup quitter ça na balabala. Ce qui a baluke la bino te tour. Vous avez mon peuple ko lata bango bobonga. Mabele bokoniata. Ezalo bo utaka na ngona poto bayaka na ngwawa batikeli bino. Soki mabele ya bakoko, soki eza mabele ya bakoko, ngana zolo bawa na bino. Soki mabele eza ya bakoko bino bokena eko kabola. Kuna na Allemagne, na Berlin, mabele ezaki ya bino te kasi bowumbu epesaki bino ntango lelo ntango ya bonsomi bolingi bokoba lisusu bonyokola bayindo na bino na baye wana mabele ezanga ya bakoko kimukimbango ezala te yakimpa ezala te kasi soki lelo 314 ans eza mpo bango mpe batumbaki yakimpa vita bobima na balabala kotala ba musalo na osala nzala ndesala soki eza ya tata keli likolo na se okotala kaka nini yango ekoya kasi bayindo tolobi na bino botelema soki boyoki moto abandi discours ya mabe bolanda kaka makambo oyo nyonso tolobi lobi awa baya na badiplome eza contraire soki te bosatake na baeglise na badirigant na bango po bango nde balingi balalisa bino kongo boyebisa bango baya kolakisa bino contraire ya oyo tolobi biso tobundana na mandoki te mais toza kotia vérité bobima bino mpe botia vérité première partie na biso yango en tout cas bandeko commentaire penza kosala na mayo ezali te mokonzi ya bangunza fo mokusu kia munzala pana nangola azalaki clair ndeko ndombele moi liloba esuka mpona émission mokolo mwa lelo oyo kotalisa etulukuto batelespectateur bazwaki libako kolanda biso na mokolo mwa lelo matondo ndeko na ngai tambi tolingi to interpeller lisusu mwa moke ba peuple congolais bandeko na biso ba congolais tolandi message ya Nesongi Nzila na pasi na motema na pasi na motema
église catholique oyo ayei lisusu lelo apesa leson. Mais totala pe sika touti na bango te. Et sika tokomi lelo loposo pembe bazali koluka koya kosenga bongo bolimbisi. Oyo nesonganzila balobaki esengi na bango basala réparation ya préjudice causé. Tala esika catholique expression na bango esika oyo bango balobelaka. Élément na bango ba communicateur na bango catholique alinga ya kotia manjoli njonjo. Tolandia wapo ya bosukisi nesonganzila balobi. Soko bango église catholique basangani na bato po ya kofunda président honoraire au président Kabila. Mais to bandana ino na kofunda roi Léopold II. Oh Laurent Louis alobaki n'époque coloniale babomaka biso 10 millions de Congolais. Ezali ko sala moitié à Congolais. Chers collègues, un pays ne peut se grandir qu'en ayant le courage de regarder en face son histoire et de reconnaître ses crimes et ses erreurs passées. En ce sens, et afin de créer une nouvelle collaboration saine, éthique et respectueuse entre notre pays et la République démocratique du Congo, je pense qu'il est notre devoir, comme l'ont fait avant nous d'autres anciennes puissances coloniales, d'ouvrir les pages les plus sombres de notre histoire. L'heure est venue d'oser regarder la vérité en face, d'oser reconnaître que jamais notre pays n'aurait pu se développer comme il l'a fait, sans avoir pillé les richesses du Congo, sans avoir asservi le peuple congolais. De nombreux bâtiments bruxellois, comme le Cinquantenaire, le musée de Tervuren, ont été construits avec le sang du peuple congolais. De grands projets, comme le port de Zeebrugge, ont été financés par les richesses du Congo. Le travail forcé imposé par Léopold II, le roi des Belges, avec l'assentiment du Parlement entre 1885 et 1908 ne s'est pas fait sans mal. Des populations furent massacrées, domptées par la force par l'envahisseur, des femmes furent violées par les représentants de l'autorité coloniale. La déportation fut pratiquée, sans oublier la tristement célèbre coutume colonialiste des mains coupées, qui toucha également des enfants. Après le règne de Léopold II, la colonisation a elle aussi fait de nombreux dégâts et de multiples victimes. Au total, notre pays est responsable de la mort de 10 millions de Congolais. Ça mérite un peu de respect. Un des plus grands génocides du monde. Ces chiffres... Bakoko na biso, oh basalaka chemin de fer, on est sur la route koloba na élément tolandi. Bazé indemnisé? Te. Et mon liso ekotobolaka liso te. Catholique azé na leçon apesa te na mboka o. Mais chance mokonzi bangunza balobi babimisa bato. Soko mabele wana bauta nango na Vatican, bayaka nango awa. Babimisa pe bato batambo. Matontombo. Babimisa pe bato batambo la ba téléspectateurs commentaires ezali sous-souté. Chaque vendredi na ngonga 11h pe chaque lundi na ngonga 22h na RTVS 1 botika la manaka na biso. Kimi nzambe za na bino tokutani na posto ezali ko. Windo tongunde la mabele, lokoso windo tongunde la mabele, lokoso windo tongunde la mabele, lokoso windo tongunde la mabele.